On se retrouve au mois de janvier, comme prévu quoi. Bamako on arrive, after Bamako, Tchad, ainsi de suite. Donc nous, la distraction, nous le travail c'est notre distraction. Donc ça dit nous le travail c'est notre distraction. Donc ça la boulot, le qu'une aigle toujours. Danse, il y a 4 pattes. Babimi Sango, danse comparée à la danse Moroya Inosbi. Je crois le titre hollandais. 4 pattes, danse Moko, où Ekokanina Fali pour la danse Fali pour. Ekokanité. Wablo on a biso non, belo on a tout béton dans la original. Danse on a tout bina bino dans la original ba 2013 bani to bina na ba orengo. Ba monde balandi Alex, ok quoi manga kama ndi botsa mafali na innocent bazata ndenge moko te Alex vraiment innocent naza mwana mukema Kabo Seloufu Ferrego la pyromane tena yo kana okanga na mona mona ngoka me kotala on c'est mon ya français pe pyromane ya Ferrego la français mal placé ana mal placé par rapport à quoi ya ba langage te ba français etengama ba français mo senti bien te ba français pour la ba terminaison mabe landa on nzembo Milana landane ba français te aluka ka comme UPA et peut comme c'est UPA alobaka ni nga na obeta musique ana te na pona beta musique ana c'est une fausse explication si là parce que on continue la musique ana c'est explication si lié vidéo pour dire na place ayo kanzembo wana mabe o fallait bimisi nzoto vomia zelana yayo azelana ya disque ya dynastie ya Ferrego la ebima c'est là na problème tika boyoko c'est le benal c'est le scram gram ça vous avez un problème spirituel position fixe na ba ti dernièrement na mona ba tieso ba moto kizia na ba koma so sele ya koma okumba koma wewa te wana les accords l'homme dans ses battre ça la ne bongo po musique esimba te ta koma ne wana musique esimba na suyete ba Bercy ba leki ba Bercy yo comparer Bercy na c'est le Bercy par rapport à quoi c'est le c'est l'animation na vibration c'est l'animation ba ko imiko na fakumbu ya animation on les allons ramener ba wario bondimase Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment à travers Concept TV, votre chaîne d'actualité. Bon, le Biboko, Taboko, Tapas, Kalex, Ngandou, Mona Moulou, les Benjamin de la presse, Mona Bamamaza, déjà on avec impact na idéologie. Vous s'abonner massivement, vous partager vidéo, vous commenter, vous tchaba j'aime, penze belé, pour nous soutenir chaîne Abino Karanenge Bolinga. Un grand merci à maman, à fille, à papa Audas Milandou. Merci à toi Wata pour l'assistance, merci à toi encore Fallon, Manzenza, Babi Mwasi, Kitoko, le roi Bise, la mamie Wata. Un grand merci à toi, les jeunes boss, le fils du pays, Apachamou, et moi, la maman Linda. L'ambassadeur Ange Mamba, tour du monde, mon vient avec impact, na idéologie, Balobi. La puissance respecte toujours la puissance. Patrick Trifazé, courant à Chine. Les contestables de la Peso Bambo Tébélé, place aux Ali. Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor. Un grand merci, Naovie Nangamo Yakati. Nathalie Ramazani, maman Namaïla, ma président William Ikona. Sans oublier maman Janine Kankou, il y a ONG Vance, n'a pas depuis Canada aux Olandabiso. Je pense que Nabatak pour comprendre que je suis avec Fibologie, l'un des grands guerriers. Il y a Warrior tout, azapé parmi les administrateurs, il y a un groupe EBL où on soutenir toujours Fali pour Pating Aigle. Tomé ka vraiment au solo l'année parce que Balobi déjà. Fali pour ensemble na ba musiciens tout basali déjà de part na bango pour na Bamako concert ba Robert déjà les 19 et les 20 et puis Nzembu Yanzoto est déjà disponible tout solo la vraiment actualité on avec Fibologie héritier sur aux après Fongolanga vraiment tout solo na Fibo à qui je dis déjà bonjour Fibo. Bonjour les grands journalistes Alex Ngandou. Voilà, bonne santé. Voilà. Par rapport à l'actualité, tout le monde a déjà fallu pour pas autant qu'on ait un clip Yanzembo qui est bino ba warrior pardon excusez clip Yanzoto et qui est bino ba warrior boyamba qui a on ndengene. Bon, tu yamba vraiment kitoko, tu sais pele mama kasima de tout mon clip na biso to savoir on penza en bonne du format to c'est pela na Manzoto ma pepele 5 sur 5.
5 sur 5, mais ceux qui totalement Nzembo est le plus critiqué sur les réseaux sociaux actuellement par rapport il y a texte, il y a Fally Ipupa, par rapport il y a clip, par rapport il y a chorégraphie. Ceux qui n'ont pas par rapport il y a texte, tout le monde qui fallait que plus côté il y a amour bolingo. Or au moment où batu comme on a bandé qu'on a biso à impère babimisaki Nzembo na bango nini to salité oza ko éveiller conscience ya ba congolais belé depuis Nzembo ya Fally et selon certains internautes balobi que Fally a ko embrayer situation. Or c'est le moment où batutu bazolu ka Nzembo eza éducatif Nzembo il faut éveiller conscience ya ba congolais n'habiter na part na bino ba warrior ceux qui besoin qui ont des temps bomona ba critique on na ba réseaux sociaux ba critique non est-ce qu'il faut batutu basara mramdenge moko est-ce que ma biso ma to sa mramdenge mona ba impère toi Fally na impère ba poids moko te ba pe classe monte jamais Fally au sa mramlo impère ba embeli mboka makambo tel politique jamais peut Fally wembela makambo tel politique Fally sala makambo selon conception na selon analyse des autres ndele ba critique na bango ba sala wana kaka ba jaloux to ki pa bango te critique Nzembo za na bien c'est le test qui toko ba chorégraphie qui toko bango sko ba ngani Fally mbaka politique a lo ba awa rame sali boy fati azongisi boy nini boy bango ba ngai bongo te Fally na makambo na vision na sala ka ya trop d'avance bango ba Hollanda impère na Fally ba comparer bango te ba même poids te différence mais à ma casse impère na Fally batira ba analyse na ba sala na ba analyse mo bidon ba analyse mo banal eta na sens te comparer Fally au comparer Nzembo ya nzoto na nini to salite au moins te e balana te e ke mandenge mo te ba meka penza koluka mo comparaison mususu batsa nini to salite na nzoto e simba te ko kanate ndenge mo te voilà et ndenge mo te ceux qui toquent selon côté ya clip bato belé bazolo ba clip wana Fally pour pas conception ya Nzembo ya roga je ne sais pas moi ceux qui titre ngo kiminga ya un peu na ngana rappelo titre babi Fally pour pas asali Nzembo wana na idée ya clip moko ya Nzembo ya roga na éviter ceux qui par rapport ya quoi bato ba moni clip wana ceux qui par rapport ya ba avion je ne sais pas ceux qui bozo ka ba message wana tout oyo bazo tia na ba commentaire na ba page ya ba Facebook tout wana to mona Fally na roga susu ba changer ka makambo Fally oyiba Nzembo roga Nzembo wana no Fally enregistré depuis 2017 Nzembo wana nzoto ezala dans studio Vanda na mona pe na ba analyse belé ba komaki oza ola continue les ndenge moko te roga za a musicien munene na mboka ya Brazza mais Fally ki zwa Nzembo na ndimité jamais Fally oza Nzembo roga oyi ba te Fally inspiration zali on a ka global baba tout qui pa bango te Nzembo ma to cos nzoto ma kitoko roga na batika mambo na ba loba na bi au moins mike. Voilà un grand merci Nabino Bentorno YouTube Ozola Nabiso à travers Concept TV chaîne Nabino Alex Ngandou mona muluba les Benjamin de la presse mona ba maman naza toujours wana pour nous servir bino. Là nous profiter de l'occasion de Sambote na Meshak Masikini babi prêtre sans défaite. Donc tant Alex Ngandou beta vraiment tout l'ami Meshak Masikini prêtre sans défaite. Nabi Sabino deux fois c'est parce que ngamo no mona. Veut dire ngamo vraiment no mona. Donc tant on a confirmé vraiment prêtre sans défaite. Veut dire azaba na prêtre sans défaite. Nabi Sayo. Un grand merci à toi aussi merveille technologie. Donc avec Impact Idéologie Saint-Sakirios Bouzarati Bambo nos places aux alliés. Danse il y a 4 pattes. Babimi Sango danse comparé na danse moro ya Inosbi. Je crois le titre Hollandi. 4 pattes danse moko ou kokani na Fally pour na danse ya Fally pour ekokanite wablo na biso no belo na to beton dans ba original ba danse na tout to bina bino dans ba original ba 2013 ba ni to bina na ba orengo bangonde balandi Alex uke ko ba manga kama ndi botsa ma Fally na Innocent bazata ndenge moko te Alex gomo Innocent na za mwana mukema sona mando démarrer héros et ça faut mais to garder ka ba sur la par rapport à critique toujours ça l'analyse na bi que aux appels moro ba warrior dans la ligne qui nous offre vraiment par rapport ya ba critique o salami na Nzembo o wapi Fally pour pas autorité morale na bino ba warrior o ya bimisi ba critique nango lokola papa zate na mboko ba ki faut na zwa bino vraiment tout ça la vraiment analyse wana parce que nabi ki bo défendre un mouvement bo le kara déjà na ba émission belé ya wana na yamba ki pona ba critique tout o ba bazo sala
Bon, Alex, pour la nature sur la norme, sur la orchestre voyage, normalement, on a inutile à comparer Falina Moana. Tu peux tenir ma sonde de mouvement qui est l'autre voyager, l'autre qui est Bamako, FCB Kenda Kende qui est l'autre. Bazon a janvier 2022, des bazons de la bissoire, qui va tourner, tout tiki bango ba sala no ba émission, on peut pas les gars tourner na bango ba émission. Bango banani ba sa ba critique ba tuana. Bango banani. Ba tuana tu na ngai ke ba on ba sa ba critique. Makambo tu na ngande ah. Ndeni orchestre ezani ba répéter journée biso te na peso programme en mouvement. Mouvement na minute on a biso mouvement kende lelo na 7h. Voilà. Orchestre voyager lelo na 7h et ke Bamako. Bah c'est produit les 19 na les 20 na Bamako. Kozonga bazonga biso arati janvier. Ba le kaleka mo ba pays mo belé. Makambo tu na nganda ngwana Alex. Tu na ngate makambo ba oh critique nzembo boyo, nzembo kitoko, nzembo temble kitoko. 5 jours en oda 1,6 million de vues. Bientôt là tu qu'il y a 2 millions. Sonzamba Slungi, poto attaquer kaka. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3,11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans-abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaliwana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki omikuti na makambo nyonso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. 1 million de viandes au Pélé qui n'a pas signé, peut-être que ça m'a niqué raison. Parce que moi, abaki boko kobeta ngata na jour moko te. To betsa na 48 heures mabeni. Ba manga to sala ngondani. Na jour moko. Oh, boso na 48 heures za mabe. Ya mabeta, to betsi na 48 heures mabe. Bango ba beta. Ba musu to mona banzemu na bango lelo MSU. 1 mois, 1 million de vies bande telemana. Et boujati banzemu ba belé so koti o mona. Banzemu bimi. Oh bimi kono na bimi ga van biso na ba o ezo bima o. Beti ba bima ga van biso. Ti siko de ba telemana ba 1 million so 3 mois. Ba o bima ga van bino zana nini to salite impère to mona qui peut sous faire rigolo la pyromane. Kabo sabimisaki, Robino abimisaki. Kabo sambatia. Robino abisenzete. Kabo Seloufu fait rigolo la pyromane. C'est le mot français peu pyromane, il a fait rigolo. Français mal placé. Mal placé par rapport à quoi? Le langage était français, c'était ngama, français mo senti bien té, français pour la terminaison ma B. Milanda landa. On entend. Ah, Milanda landa. Ba français te aluka comme UPI, il peut comme c'est UPI. Alors ba gani no ngana beta musique anate. Ngapona beta musique ana c'est qu'il faut inspiration si là. Parce qu'on a continué la musique ana c'est inspiration si lié. C'est là. Faire rigolo ba que yo manzembo ba français te sora minzembo français c'est inspiration si lié. Donc tout le bande faire rigolo la minzembo français bo yemba sunzembo bien te na vie na e. Inspiration si lié. Inspiration de Sili. Inspiration si les gars n'aiment pas français parce que ça dit que mes gens vont mobiliser les français na anglais. Harmonie ya lobagani. Soka komi oyimba ba musique ya bonga comme ça musique ya bonga c'est inspiration Sili. Parce que ngaka dimisa na décembre, ma pousse ngoti année prochaine. Harmonie nzembo ba français. Ameka kutana na réduction to cost de Ameka. Ameko boaka. Tozana bongo nzoto no eza na no eza bongo sala. Ameka. Ameka no boaka no totala no so ba harmonie na bango wana na ba dynastie na to yo kanyo sacré basali. Ba meko boaka. Tozela bango pe rumba pe sali na 2022 ba zo rumba ya makasi. Tona bango ba meko boaka. Sorti ya nzoto Tomoni roi des interviews sur le Ostram a sali vidéo pour dire na place ayo kanzembu wana mabe o fallait bimisi nzoto vomia zelana ya yo azelana disque ya dynastie a fait rigola et bino. C'est là un problème spirituel. Ah, tika boyoko c'est le Ostram grand mais ça vous avez un problème spirituel. Dans la position fixée.
asila na makambo na ba masa na ba wenge na mamba ba audio na bi maki azotonga ka zala c'est le songi maman na songi akoma wanga na leka na ba misalo ba boye ba makambo de bi maki da tonga ka boye abenga ninga ne fere kuna tilia pe musendi abenga ba hérité boye na azobenga fere gola muto invité na nzembu na disque ne ma songi azanga position na yote biso azanga position c'est le en position qui c'est le rôle bano boye na 12h na 13h a changé maman na hypocrite c'est le ya luka na makambo na vie na carrière na eso ekenda biso comme ça la copie na ba ti dernièrement na mona ba tie so ba moto kizia na ba koma so c'est le okumba koma wewa te wana za cop l'homme dans ses battre ça la ni bongo po musique esimba te ta koma ne wana po musique esimba na ngo suyete ba Bercy ba leki ba Bercy ayo comparer Bercy na c'est le Bercy leki par rapport à quoi c'est le l'animation na vibration c'est l'animation ba ko imiko na vakumbo ya animation on les allons animer ba wario bondima c'est Bercy leki na makambo Bercy leki na makambo kilelo penza mabe bata ba animation boy bata ba animateur ce que bobenga c'est le porte-parole est victime sans salaire par rapport à quoi pour alobela ka bisoti actualité l'émission ni mobimba lekela alobela biso donc tu bien que porte-parole na biso voilà ma jaloux penza jaloux ndoki ndoki jaloux oyo parce que zana vidéo mo lo banzembu oyo jaloux fallait yembela na yeka na jaloux aloba ba yembela message nzembo message jaloux ne zala yembela ba jaloux tout ya éducateur en masse ayembela neti yo poza na ba jaloux na o si ndenge pa yembela ndeko nanga na zomona ndenge pa yembela ba jaloux à grand pote Meshak ba jaloux belé ya président Lionel ba jaloux yembela bango eza ke ayembela te fala akipara c'est le jamais fala na ba vision c'est le aza mwana na makambo nyonso artistiquement c'est le aza mwana pas fali ba niveau monte yemo ka bien afali poilo na lobango mingi yemo c'est le bien afali aza poilo ya musique africain même ya musique ya Congo ya Afrique fala aza poilo c'est le hôtel mana fali te car ya musika aluka na vie na yemo ko na bonisa na carrière ne bebaka boy koma ka boy afinga lelo afinga boy aza na problème na o aza problème na o carrière c'est le bien faut boire c'est. Voilà un grand merci à l'internaute tout bazola nabiso merci à abonné tout à Concept TV car on est bien s'abonner vraiment massivement beau vimbi sabor beaucoup me sont vraiment gaillard parce que ici on travaille ici c'est du lourd ici c'est du béton. Un grand merci à toi Junior Yala là depuis quelque part au Zola nabiso. Merci à toi aussi Gigaboy na peso bambo tebele Sam Maestro babi mobile pembe mutuka pembe bilamba ya pembe veut dire mo pembe partout Sam Maestro bambo tenayo Obama rythme mokonzi la peso bambo tebele place aux alozola na biso toujours conseil toujours invité na biso fibologie babi moko ba warrior moko ba soldat ou pas défendre pe fali pour bango bazala wana toujours babi soko critiquer fali pour pendant 12h juste na 12h aux 2 millions de des émissions le warrior le plus célèbre le basser na moko dil manzaka mosi nzambe pese bambo te place azali mta pesa na kombwana fibologie le warrior le plus célèbre les warriors les plus célèbres aujourd'hui la fali pour pas face aux critiques fallait pour passer les musiciens ceux qui total dans les réseaux sociaux journée s'il a raté sans que soit critique quel que soit l'habillement na banzembo fallait pour passer traiter orgueilleux aza traiter il y a hypocrite na habité ton bobo na ba critique tout o batu ba jetara sur fallait pour pas et tant que ba warrior bomi lo belaka nini est-ce que vous allez rappeler vous se reprocher quelque part par rapport à un comportement, il fallait pour pas vis-à-vis de vos alarganais, ou quoi? Orgueil non par rapport à quoi? Obi Alex, je ne suis pas orgueilleux, mais à prochaine quand on a quand musique, quand on apparence, Alex a orgueilleux, mais il y a noté aux autres sur la terre. Des bons pick-up, on a fallu orgueil nani. À ça la bangoni, bas solo là déjà, il fallait saluer les bons qui orgueil. On est capable les on dit balobaka. Les on dit bangiso bamba ninga komo Congo to ninga to so mutu na facilité na léger omoni mutu sakana na wana ndo ma o ya gbe mais so omoni mutu oluki na babuzoba mobi na makambo be obino bosala ka bozwa ete maman bo traiter orgueil fala orgueil te fala bon mutu amutu mama la ma bo fanda na bato bo respecter bato asoloka bien luka da fala lekine misala ya te ba par fala ti swaga finga artiste moko ta finga mutu mo bete ba prochaine ti zande batu baluka
bakutana na mais le roi bazwa atana te on va traiter orgueilleux boina boe fali lolendo fali hypocrite ça la respect toujours et pas grand poète mon pas mon compte mutu boebi fala mutu malamu biso mutu salaka na biso ba wa mutu ngo ba hypocrite orgueilleux mais batu balingake kaka ana mama na communauté pour ni biso to mona ki orgueil yango te pa na pour mutu so to mona ti pa orgueil mais to kima mais ba wa mais salaka na ba wa yana te comme ça na ba on sait que un bon mec, un grand bosseur d'abord. Il faut pas y non, il fallait un grand bosseur, le faiseur des types. Le rey mago tout taille. Bambo te passe aux Ali père. Bon séjour qu'on a à Paris, on a habité Calamine tout région d'Okesse na Bamako. Pour panza ba pays na tout na ba Afrique na tout beta on ba sold out. Bon moi janvier tant aux hommes la biso maman na concert photo beta martyr. Ba warion. Faut biso moto produit aigle na martyr. Biso maman le warion produit aigle tout beta martyr pour tout le monde la défiana. Un message à moi là. Voilà, tous ceux qui sont vraiment vers la fin de l'émission. Donc, nous avons vraiment la brise moupia balancer les bisons, image et puis tous ceux pour nous clôturer l'émission à bisous. Kinshasa, bye. On se retrouve au mois de janvier, comme prévu quoi. Bamako on arrive, after Bamako, Tchad, ainsi de suite. Donc nous, la distraction, c'est le travail. Nous, le travail, c'est notre distraction. Donc ça dit, nous, le travail, c'est notre distraction. Donc ça, la boulot, le qu'une aigle toujours, ils sont de pays. Donc, suivre. On va tous les athlètes. On tue bon, tu es libre. Bon, tout dans le mois de janvier, pour les ultimes et pour les autres. Voilà des retours en images, tout ce que mon bon orchestre est victime. Nengenin bazo mata vraiment avion pour la tournée au puis déjà calendrier bimaki depuis le mois dernier. Symbologie. Tout le monde est musicien, il va jouer départ, et puis il va déjà à 10 janvier, il va jouer Limboka, il va Limboka, ça dit quoi? Ça n'a pas de Limboka. L'orchestre chaque dimanche, il y a des TV, Lobara, et on est tout un message, il va jouer Limboka. Il Mamboka malamu talaga orchestre Mikenet Sintona orchestre minene na mboka na biso le roi ba BCBG ba maison mère ba jet set ça fait rigola hein. Celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, que celui qui a de quoi manger agisse de même. Confère Luc 3,11. C'est dans cette optique que l'ONG APO vient redonner les sourires aux opprimés, aux personnes vulnérables et sans abri. ONG Audace pour les orphelins, APO en sigle, et Zaluana, pona kosungana na bana bitike, basi bakufela mibali, bato oyo bazangi makoki ya kufuta na l'hôpitalo, tope bisika ya kofanda. Bongo, soki, omikuti na makambo nyoso oyo totangi, okoki kobenga biso na ba numero oyo. Je suis APO. Je donne un geste et je garantis un sourire. Orchestre chaque dimanche na ba TV Lobara et on est tout un message bati okengela mboka bakengela mboka malamu talaga orchestre Mikenet Sintona orchestre minene na mboka na biso le roi ba BCBG ba maison mère ba jet set ça fait rigola hein ba Villanova va fabricas ba jet set ça fait rigola ba Villanova fabricas orchestre minene oui ba orchestre minene na Congo betawa
Et babeta rapé na Congo, babeta na voyage bakenda. Bah ça la émission na Congo, lo ba bien. Te babeta ka ba concert. Babeta ka ba concert. Mais oui. Journée. Babeta. O mais ala ba concert de boto beta beta. Babi misa calendrier challenge. Tout ça qui challenge te. La qui ça calendrier te. Et ba production no beta. Oh, lo ba bana ba émission ba le kakande hein. Ba le kaka chaque dimanche na ba émission. Babeta te. Surtout à FC Bikenda kenda to kenda chaque année chaque mois. To kenda ba tourner, to beta to zonga ka ba batika okengela mboka. Yango no moni ba mission biso ba biso ba batika okengela mboka. Biso to ke musala, ba batika okengela mboka to zonga rendez-vous na 2022. Ba kengela mboka, équipe nationale qui équipe nationale la musique, Léopard qui représenter mboka. Tant to goya totala ba pesa biso rendement ndeni ni mboka leka ki batika okengela mboka ba orchestre no tanga tangana ya mike wana ba orchestre mike na ba orchestre misusu ya ezanoka babeta ka ba showcase kana ba boîte banini basala ka bani bati okengela mboka na minute o seul orchestre voyager bini ya ka F victime ke libanda peut-être que place moko te to ke ba pays belé Afrique ba Mali ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba Benin tozo kende ba Bujumbura kuna na ba Uganda tout au beta ba image ezali ba mona. Et puis nous lancer message pour l'Afrique, ma Bawarion, de voter toujours, de continuer à voter. De voter tous en Maborana, Eglayana, ma fierté, Moka, fierté RDC, c'est le Congo qui gagne. Bamou Baganga, oh, bisotoza ba meilleure voix banine. Ata Binzanza Sardine de tout le monde à tout yana. Baye la biswango. Kako bisota meilleure voix, voyez la bisota trophée tout le monde à te. Ata li papa d'or. Rien. Quand ba mère vont la bine souki la kana ba douche mais le bas sankara d'écoute. Et souki la banga na ba douche ba ya na ba trophée té. Yango ba wa to voter to tika ba distraction pamba o ba lobaki boye nzote kokani na clip boye kokani na nzembo boye dance boye o MPR sali ko le kabiso to tika ba distraction na to kende na frima to voter massivement Aigle a remporté ma 5 trophées en Azali. Yamba wario. Cause. Voilà, merci Fibologie Tozo qui est vraiment vers la fin de l'émission Nabiso. Question à Souka. Fali pour Panaba ministère qui va la 2 mois libandé en boucle. Bon vivre en n'engeni n'était que bino ba fanatique. L'orchestre na bino obolingara mingi est victime ensemble na Fali pour pas parce que bazalara tout le temps mouvement. Comment texte bino ba bozala na kati ya Congo na Kinshasa précisément. Bon vivre en n'engeni na bango parce que bazalara tout le temps na bango te. Pour vivre en n'engeni par rapport ya n'engeni tout le monde à orchestre belé bazalara presque tout le temps na ba musicien na bango parce que ba déplacement trop mais le contraire chez Fali tout le monde na ba voyage les gara mingi. Bino sko ba fan bo vivre en n'engeni na bango parce que ba vivre 3 mois te na kati ya Kinshasa tout le temps libanda. To mesana déjà na bango bongo da to mesana lire bongo bazala te to sala ka loin des près du cœur to solo la ka na ba WhatsApp ba nini to mona na ba stati ata ba kei me to ara pepele ka mutema ka place mo bazali ba kuta na peka na ba warion peka wa biso akina bazana bango partout wario za partout to fifa na bango même moral to cause place tout ba kei ba kuta ka ba warion peka ba yamba bango malamu ba représenter peka biso to ada famille place tout voilà, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Fibologie, tout comme Nasuka, monde dans ces Zolandayo, Warrior, il y a partout dans le monde, Bazolandayo, Ning qui ko retenir na passage nayo, et puis dédicace na batutu ba luka contacter. Ouais, Warrior beaucoup retenir kaka to kende na YouTube to voter oui. Total la clip en zoto to voter pe artiste na biso na Afrique. Message vraiment en actualité en to kema na YouTube to consommer nzembo na biso nzoto to voter pe na Afrima to voter pour Aigle na trophée mingi et ça la ma bien pour na ba to ba soutenir na pesi ba mbote belé na grand pote Meshak Masikini ya rozanga te wa ma ami selon mon cœur grand pote Meshak Masikini merveille teko écologie fibologie na moni bala mama sans oublier grâce Kikamba na moni etaka to na mabele na ye mabele ka savubu avenir na bango pango tozana ye pesi ba mbote belé na ba wario belé noela lumu mama présidente place ozali ba mbote na o mama présidente noela lumu na bosani susu Nathalie Aline Manzala guerrier bi wario ya makasi na pesi ba mbote place ozali bino nyonso tout batu bosutenanga na pesi bino ba mbote belé merci beaucoup. Voilà, merci Fibo. Dernière question, Elinga na mutu Tokyo Kabona Boete. Retour ya ba musicien en janvier. Nini ba musicien bazela
et pas ba fanatique bino ba warrior o bozo bongisa pona koyamba bango akei ka to ke yamba bango ande to yamba bango ta ba te bexi to salana wana zanga te obligé pour ba tu représenter pour ndana ba bimi ba ki représenter mboka ti bazonga ba kena ordre de service ordre de service ndana to bazonga tous les warriors to za na aéroport ana pona yamba bango bien ba banderole kandi to sala to solo la na groupe WhatsApp to pesa na ba programme nde to yeba nde to sala pour photo kitana to ke yamba équipe nationale FCB kenda kende ba kolomboka ba to ki yamba bango wana zanga te. Voilà, merci. C'était la Fibologie, les Warriors le plus célèbre. Donc, tous ceux qui vraiment au Sololanae. Et je vous signale, Bamako, Fali, Poupa, déjà, ensemble, là, Mise Bazawan avec Impact, Idéologie, Babi Kalaming, Temo Bangen, à concert les 19 et les 20. Fali, Poupa, se produire, Bongo, la 4 à Bamako. Torozope, Baïman, Torozong, il a mis sur le concept TV, toujours pour l'Europe, c'est une intégralité. Il y a un concert, je dirais un grand merci à maman, à fille, à papa, Audace Milandou, Balobi, donc, Simana Bangoma, il est bossé, il veut dire pourquoi ma place. Bazali et Ozoa autant. Un grand merci à toi encore, mon cordon, le valable, n'a pas sur Bambo Tébélé, place aux Ali. Mon vieux papy, moi, quand la carte qui gagne, je te salue depuis quelque part. Nancy Doumbaya, Moto, la reine de plus 33, n'a pas sur Bambo Té. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi, madame propre. Je veux dire, madame propre, Lydia Ladondo. Madame propre, n'a pas sur Bambo Tébélé, place aux Ali. Diva Mboka, la princesse de plus 33, Madi la Lionne. Bambo Tébélé, place aux Ali. Patrick Mata, papa n'a bien signe, Motema, ya maman Len Pala depuis États-Unis, sans oublier maman Janine Kankou. Depuis Canada, il y a ONG Vance. La personne peut m'embêter belé place aux alliés. On sait qu'on peut s'abonner na chaîne YouTube Vance pour nous soutenir pour l'action humanitaire. Et puis maman Janine Kankou ça la rabambote belé ko ça la biso peut vraiment bien. Un grand merci aussi à toi. Mutunanga moya kati Roxane Genge na peso bambo tebele place aux alliés. Un grand merci na batutu bazwa ki ten ko landa biso à travers Concept TV. Ba warrior tout boza telme belé bo komela rangai bo s'abonner massivement à Concept TV, bo partager, bo aimer, bo commenter pour nous soutenir chaîne na bino pour nous faire biso pe force. Ya kosela no toujours musala Brice Mupi na peso bambo te pourquoi pas toi héritier wata pour l'assistance. Quant à moi na muluba je vous dois revoir et on se retrouve à la prochaine.